Balanzi, Bandeko, téléspectateurs fidèles au Basaka, toujours branchés pour la Kolanda. Kindoki politique, Tondi Bino Botondi, Peto Pesi Bino Bote, bonjour, bonsoir, réseau dépendre na ROI Koyanda Biso, Naba Etando Wiki, Nabino, Naba chaîne partenaire Nabiso, Topé na YouTube, Nanzela. Il y a internet, tout ça on a pour servir bino contrat à biso na bino contrat d'explication puis contrat à bolingo to ça bino le pourquoi et le comment de choses to informe rapide on peut en même temps makambezo les kalamboka kasi to za biso mo to embela bino toujours expert scientifique, politique, de part et d'autre, opposition, majorité, tout ça sera toujours, on a porte émission qui est politique et ça sera toujours ouverte pour nous. Et bon, sur la sala, il y a kokela. Nyonso ezali ya malonga ko innover pe komema ya malonga pona mboka na biso tozaka wana pona koyambela bino bango pe koyoka batondo nini bombami na kati ya mboka na biso mais lisusu ko analyser ba problème ya société pona koluka kobongisa lobby ya RDC pour futur na biso ezali nde lelo tozobongisa yango awa na mboka na biso o ezali mboka na yo mboka na nga mboka na biso bonso ata koza libanda otia diaspora ya mboka Congo yeba ko mboka na yo nde awa RDC. Alors émission lelo ebandi kindoki politique lelo ebandi toza bongo vendredi le 16 juillet 2021 na 4 kindoki politique lelo to yambeli bino Monsieur Héritier Ilunga azali moko ya journaliste awa na mboka na biso. Monsieur Héritier Ilunga mbote na yo. Mbote mama Naomi. Boni santé. Moi malamu na ngolo nzambe. Santé za malamu boni mboka na biso lolenge osomoni nango uta gouvernement sama lukonde kota en fonction kino lelo déjà to keneto Hollanda demandanda mbu 3 mois sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan politique so pe afo pesa bilan to poko lobelango isa boni akoki ko pesa bango au moins 3,5. Akoki ko pesa bango 3,5 parce que ezana batu mususu lelo ba mi benga ba wario e kamusanga parce que mo wario uti na anglais ezana anglais na anglais wana zolo ba mutu makasi guerrier est-ce que mutu ne tivie ja lycée Mbusa ministre ce qui a commerce extérieur est-ce que vie ja lycée Mbusa ko kumbenga lelo wario ma women nkati ba gouvernement to nengi ya women sikoyo makasi yango uteli wapi lote a women makasi yango uteli wapi parce que na ba gouvernement nyonso wana ndeko Kabila azalaki wariote na minute oyo akomi mutu makasi mutu abitumba ko kiko bundela mboko yeka musanga to mona kina procès ndeko Kamere ndeko Sakombi oyo kaki makamonenge bana koleka mutu bana ko signer ba mikanda wana zalaki nani ye lelo ndeko Sakombi ye pe ko mi wario moni ba biloko wa bongo sikoyo ndeto mona kake ekosana na welote. Oh, yo za pessimiste nde lolenge kani parce que idée ou t'es pas chef de l'état union sacrée za idée à chef de l'état pesi bango a poni quelques warriors a tie bango wana bo bunda pour que mboke ke liboso nyonso ekele par rapport ya ba idée nazalaki na Tunisie lorsque président a élu président de la République na ye na lubina à l'époque na Tunisie na beti maboko opposant continue pouvoir na bi wok maintenant mboka na biso ezobonga na ide mwana mobali wa zalaka nango na ndenge azweli pouvoir nzambe asongi mais arrivé autour na ye akeko tia banani batoto yeba ezana mutu nanu ngana sepela te pembeni afati neti kitenge Yesu azate personnel même bakoko ya Congo baregretaka même bakoko ya Congo vraiment ba regretter na moko ba vaillant guerrier ou tatanga Mobutu n'est-ce pas papa wana tomate tilelo na ndenga c'est ça la somete c'est que mayele na yeza et bon mayele wala pona nini apesa bato ya kalate soki ya pesa Mobutu mayele soki abandaki ko pesa mayele pona nini apesa Mobutu mayele te ke Mobutu moni niveau to okendeleo mboka ko tambola mabe to sala boy apesa ngote lorsque musée aye pona nini apesa ki musée mayele te Kabila le fils ya banani batraye Kabila c'est Kinge Mulumba Kitenge Yesu banani ba vieux na biso to bana obenga Sankara oyo nani Kokonyangi
omona ke eza bato moko balingaki écarté bango lelo King Mulumba yebisi biso Kabila umela Kabila shikata. Aujourd'hui c'est Fatim mon vrai amour. King Mulumba bazo tozozela toyeba dauphin à Joseph Kabila kozala nani. King Mulumba ke ko déposer candidature na ye azoloba ke na FCC à part Kabila nana mutu ya ko soutenir te. Ça veut dire Kabila désire kenda wapi. De loi azwa ki yake ko déposer candidature na ndenge na ye après ko déposer biso tolobi oui mutu oyo azana bolingo wa Congo eza neti ancien président ya Sénat eza Alexis Tambwe Mwamba. Parti politique na ya lobaka c'est Joseph Kabila. Parti politique na ya Joseph Kabila. Mais après c'est King Mulumba qui vient de nous dire Fatim mon vrai amour. Où est Kabila aujourd'hui? Est-ce que le débat est autour de personnes ou bien autour du système la Kabylie? Système Kabylie est qui? Système Kabylie est Ali? Parce qu'en réalité, c'est ça, en vérité. Parce qu'on est intellectuel, on ne peut pas rester autour de Kabila. Hier, c'était Kabila dégage, Kabila n'est plus là, Kabila est en Kingakat, avant il est en Kimia. Alors pourquoi ça ne marche pas? Kamere. Après Kabila, c'était Kamere. Les facilitateurs, les coachs, les meilleurs entraîneurs. Après, c'est le procès des 100 jours. Après procès des 100 jours, c'est l'FCC qui bloque. Aujourd'hui, qui bloque? Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. Après l'FCC qui bloque, c'est Moïse Katumbi qui bloque. Après Moïse Katumbi, aujourd'hui, c'est Noël Tchani avec Congolité. Comment ça? C'est ça, non? Vous comprenez? Expliquez-moi la mot. Parce que comment on a dit que Ndakabongo, basi ba mesali sabiso, ba yeba koko sabino lelo mobo ya muke. Metala makambo bazana ngo. Gouvernement oyo ya Sama Lukonde ekosala elokote. Vous imaginez? Yo na moka Congo zo ekosala elokote parce que lelo soki boboyi ke bato ba travailler na Kabila mboso auti wapi? Sama Lukonde auti wapi? Badi banga uta wapi? Ata démissionna. Tozui oyo bati luko ba uta wapi? Omoni ke bazwa mbriye biso. Balinga omoni na mususu na lobaka autour ya président entourage na ye. Komona bango ba DPHR. Komona bango na baboyo, komona bango na mais ba idée oyo ya kobanda ko pesa chef de l'état, que chef de l'état. Omoni ndenge to tamula ka chambo na biso. Eloko muto e biso to ti ko remplacer na pouvoir. Eloko kondugaki na ye na erreur yango. Il faut tout ça la boue. Mais le problème c'est quoi au fait? Le problème c'est les gens qui sont autour du chef de l'État ou bien les idées qui manquent? C'est les idées qui manquent. Azana bato bazaba incompétent. Bazo e bateo bazo sala. Baza wana po bazo bambongo. Baza wana te po ba aider chef de l'État. Parce que tobo sanateki pembeni ya président de la République tozana 4 catégories. Ya bato, ya lolenge ya bato. Tozana bato bazo landa fachi parce que babuna na papa na ye. Tozala ki ba combattant, tozo kitana balabala, tobandaki ko sala boye mena eza to na biso 37 ans de lite lelo tozui bu conseiller senga to sala boye. Après wana tozala bato mususu bazo sunga fachi parce que tozala ki ba master. Tobanda ko kende ba resto to lia to kende ba boîte to kende ba boye moni ba biloko wana eno master na biso azui eza ba tumususu na politique ba ye pembeni ya fachi parce que na politique ba sunga ki ye na moment ya campagne moni na moment ya campagne na bimisa ki boye na minute ndenge mutu na nga azui nga pe na kosala nini na kozwa mutu mususu alobi bisi alandaka place ma ye chola akangami na fachi moni ba kategori ya bato siko ndenge baza autour ya président de la République kozanga koyeba ko identifier nano bato wana te nde ozomona ke balancer mbala moko chef de l'État États-Unis pouvoir gratuité enseignement na ba école ni. Mais lelo après ko boiter gratuité enseignement comme effectif na boka na biso on peut pas le nier. Na ba côté ni. Mais c'est partout. Yo mona na tanga na gratuité te. Yanga ndeko tanga azana. Nga na zana ndeko tanga mote. Ba onyo so na école privée.
ngai naza mutu atanga na école 100 personnes, 100 élèves na salle moko. Est-ce que vous imaginez? Na kukundi mangote leki nanga to mwana kasi nanga akende kotanga na école ya bon. Yo simba te. Il faut akende na école privée. Mais fallait commencer par quelque part, fallait commencer par un. Na gombe to dans école combien l'état pour la bon lancer gratuité. Na gombe. Mais école agréée catholique est belé. Ah maman, et comme les choses agréées catholiques. Et ça compte dans 4 écoles publiques. Et ça que l'État a incompétent, c'est pourquoi que c'est une aide. Tu aimes bien l'incompétence, ils ingèrent, j'espère. Oui, oui. Parce qu'ici, on ne permet pas les ingères. Ce n'est pas les ingérer. Je ne suis pas là pour ingérer quelqu'un. Je ne peux pas ingérer l'État congolais. Parce que moi-même, je suis congolais de père et de mère. Tozoko ba na émission Kindoki politique ya lelo toza mwana mboka héritier Ilunga azali moko ya bapandi sango na mboka na biso pe azali ko analyser na biso elongo ba actualité politique ya mboka na biso RDC République démocratique du Congo to benga mingi eloko makasi toza vraiment toza moi fort quoi toza makasi lelo tant tozolo ba que makambo ezo simba te mais apparemment to comparer Fachi président de la République asali kaka 2 ans na Karoni se outil na 18 ans. Apparemment, comparation, quand le fait de comparer est équitable, au fait. On ne peut pas comparer une personne qui a fait 2 ans avec tout ce qui est comme chaos dans ce pays. Est-ce que il y a quoi ça dans 2 ans et qu'on peut changer ou bien ils ont un goutte d'eau dans l'océan, ça la maison yo kanate po pas ma belle qui mingi. Omoni na sepela Maman Fachi Aleka na Top Congo avant comme président de la République, Aloba Congo na biso eza inachevé. Les lois comme président de la République. Lorsqu'il y a comme président de la République, il fallait toyeba. Place nini tozalaki. Na 18 ans wana yo zobeta lisolo lelo. Il fallait papa nani basalaki ke 18 ans wana esimbate. C'est tout un système. Après système wana. C'est Veka qui nous a dit si vous avez besoin d'apprendre la politique ou de gérer les provinces, il faut aller à Katumbi. Ok, na Katanga, ok, na Kola, comment va gérer la province? Ça veut dire système on est allé malamute. Poto qui tient à Lubumbashi. Système est allé malamute. Au monique babandaki kwa mbouye biso. Matata ponyo alobaki ba consommer l'école. Ekenda wapi? Système wana ndezala ki système ya mabe. Alors ndenge Fachi na système na akoti na pouvoir. Ni weka na système ya sika. Ba vie wana nano te. Yemo konano a diriger te. Mais vo aluka batu wana batika la neti ba conseiller. Hein? Soki keli kambo ezali, OK, sénateur a vie azali hein. Toko nina to za moi idée kuna. Toki to zi moi idée. Biso to yoko sala nini? Tu es appliquer ce que les amala tu appliquer ce que les amala tu es caractère ango au cocu ko réfléchir muke tant musée l'aura désiré Kabila soit qui pouvoir et ça na momo ko banda ki ko employer da ki netino mo ki Swahili boyeke ce qui est monto te inji vidi ba dirigeant no so ba dirigeant ki libanda après balobi non il fallait pas toujours pembeni na yo abenga na bango te me ba vanda nanu ba diriger nanu te to lukana no bato asika neti yo ngo za muto asika bo totala ba penser à bato asika mais lelo Félix Tshisekedi a sali yango na gouvernement Samba Lukonde au moins 17% ya bilongi asika ba koti banani ebela ba institution ba koti na gouvernement c'est ebele et vous avez pas premier ministre est-ce que vous avez président du Sénat et vous avez président de l'Assemblée nationale. À sa vice-premier ministre, ça quand même. Ah, maman. Tout ça, on a posé à Sika. Ça m'a rencontré à diriger. Mais comment ça a été qu'à démissionner pour le problème des Aïk Nakati? Qu'à démissionner au Congo. Exactement, on a bichoté sur mon salé, on sait quand même, à moi, normal logique, quelque part. Non. Pour y politique, tout à l'heure, après 1960. Ti toye 1990 ezalaka lisuti kala ezalaki
mutu azo adhérer na parti politique ça veut dire azo kene pona idée na ke na landi mama na omi parce que na émission kindoki na politique balobaka ba vérité basala kabwenga pe na bana ko ba vérité mutu akeye na IDPS parce que ayebi ke papa Etienne aza kuna azara radical mutu akeye na un père ayebi ke ye moko oyebi ye mende azalaki c'est quoi tenga pe na déterminer neti ye parce qu'on a minute to komi ko kota na ba parti politique pona ba intérêt soki na ke kuna na kozala nani soki na ke peut-être ba kuchanga nani OK koto ba katange ba combien soki ngana ke tato ko na système ya kota na kovanda wana koto ba kashaye ba combien koto ba kongo ba combien tato ko na système ya kota na ko sima soki na moni ba système to komi na wana mboka na biso tourne autour des intérêts. Tolo bela likambo tali bongo problème, il y a le projet de loi à Congolité. J'espère que vous allez de père et de je suis de père et de mère, donc j'ai droit quand même. Bon, j'ai évité à 2023, 2028. Là, non, il y a que briguer, il y a que ambitionner poste le plus élevé en Bukanabiso. Pourquoi pas? Et les lois wana ba tumsusu ba lobi keza discriminatoire ezo longo la ba tumsusu pembeni yuta motangi le loi wana ponga ta on atanga ki yango bona pesa makanisi na ngate mais na tanga ki yango na mobimba la yango et penser na yo analyse na yo sur loi wana sali na sali ba analyse makasi pona loi wana mais na comprendre que loi wana eza malamu eza mabe malamu ya loi wana eza que lorsque ba dirigeant na biso ba toke dans la poste moko ka président de la République oyebi ke na mboko oyo ti lelo ekota na mitu na biso ke babandaki ko douter nationalité ya Mobutu soit disant ki aza 50 centrafricains 50 congolais na mboko oyo baloba mais ça n'a jamais vérifié. OK ba ebisi biso Kasavubu soit disant ki azalaki 50 angolais 50 congolais namboko nafungola parenthèse moko mama Naomi nazalaki na province moko ya Tunisie Maktar nakutani na français moko azobisangaki héritier omoni lorsque na Congo depuis Congo ekoma Congo bozaka na dirigeant moko nde aza vrai congolais na bango nyonso pona nini bino à part musée vrai congolais azati na avanté mais Kabila c'est son fils akatani na koseka lorsque akatani na koseka nga place na zalaki donc motema swinga abandi on seka ngana nini mais il faut comprendre que makambo banda koloba eza solo parce que na mboka na biso okokuta mutu soit disant Kabila za Rwanda Kabila za Uganda Kabila za Tanzania on a quelle nationalité à mutu na Congo déjà ba qualifier ngona bandenge mususu to yena fachi biso no so to yebi kokola ndenge babetela biso ba histoire akola na limité papa na yeto yebi mama na yeto yebi mais yo moko awa ke o fachi ba docteur Congo na biso parce que pona tolo la babiloko wana esenga loi ya boyesa la nini ezala na ilongezo funda quand même ba bongo te biso que quand vous regardez la morphologie c'est pas pour citer la tribu et comment on a bien commis tribaliste mais ça morphologie ya président Fachi atayo moko wana ko boye Congo na biso te ba biso la biso ba carte d'identité ya Martin Fayulu comme sénégalais Congo na biso balabo eza ebele eleki même ba centre de santé na ba hôpital na ba clinique ya olale la miki la mise nos vidéos personne n'arrive à prouver par exemple Joseph Kabila est rwandais to loba même tout mo ta pouvoir ngo noir sur blanc de toza na pousa biloko wana to écarter yango ça veut dire le loso ki na mama na omi comme président de la République ya Congo na biso mutu moya boya ezate to bika za de père et de mère mabena malamu nango ya lwa wana yango wana mabena ngo siko mano mina pesa exemple tozana jouer moko babenga Claude Makelele je crois que oyebi
changé déjà nationalité akoma français abeta même une équipe de France obiso no surtout yebi après tous ana joué mususu oh le là ta Brassaka capitaine de l'équipe à Lopar azomi benga bazo benga ye Tisserand mais loi wana epesi pouvoir na Claude Makelele ya koya apostiller pe akoma président de la République ya mboka na biso mais Marcel Tisserand oyo aza papa na ye mundele mama na ye congolaise eboyi loi wana eboyi kopesa Tisserand avantage ya koya kobeta mais ayaka ko défendre mboka na biso mais loi wana écarté Tisserand oyo mutu awuti kuna kotia papa na arbitre na kozala na lingi na mboka ba mama na biso aye pe azobeta o défendre mboka ba mama na ye opumeli obino yote yo moyo comme président assemblée nationale te moyo comme président sénat ezate moyo comme premier ministre ezate omoni mabe ya loi wana so tato lo wana kaya Mamadou Ndala Bibi ndenge mwana mobali wana bundela mboko est-ce que Mamadou Ndala a des pères et des mères congolais non papa Mamadou Ndala je crois ce qu'il y a dans malien ce qui mwana congolaise mais tana ndenge mwa elombe wana ndenge banda kubundela mboko ti lelo mutu no so regretter pour la liwala ye mais olobino mutu neti Mamadou Ndala bongo moya comme commandant état-major général ezate vous imaginez. Et tant que bazo ciblé quelques figures parce que beaucoup d'habitude au mesana sur les camps bimi boy to cibler ba personne pour tenir autant ami ba combat bateau bazo cibler quelques figures pour ba écarter ba on a course présidentielle il y a 2023 maintenant quand on a monate eza loi à proposer loi eza na proposition mais bato bazo ba agitation pour na analyser na meki ko analyser malamu nango na mabe nango hein mais est-ce que les honnêtes ba na tu comme mon collectif ya ba député ya Grand Katanga ba tu ko ba saison de n'importe quoi. Je suis katangé, des pères et des mères katangé. Mais na ba biloko ba sala na mona ngo ki ba zo raisonner bien tout. Parce que ba katangé bango moko ba induki ba ndeko na bango ba katangé na erreur. Ndengeni. Ah, oui ba raté. Baba na 2006 kiungwa kumwanza Gabriel kiungwa kumwanza na 2006 aye na Joseph Kabila oyo mwana na biso to voter ye mwana na biso après bakatangi ba voter ndeko na bango comme président de la République deux mandats après na deux mandats nyoso ba soutenir ye tangi ndeko na bango baba c'est baba qui change baba comme abalukeli mwana mais yo yaki papa yo yaki ko bisa biso kaza ya na biso azali ki na biso azano ko na biso azamo mwana kasi na biso mais lelo balukeli ye lisusu parce que lorsque yo papa déjà balukeli ye yo baki awa kaza mwana na biso azande ko na biso to voter premier mandat deuxième mandat n'est-ce pas que la politique est dynamique mais na bali ko wanati même à travers le qui est dynamique, il y a des accords qui se font, qui se défendent. Mais baba a conduit Bakatangé na erreur. Ce qui te l'obite à la zongi salelo baba makambo ya zoloba. Tozu kaka na époque ya Mobutu ti lelo, est-ce que baba ko ko biloko na zolo? Lelo me bino pe Félix Tshisekedi lokola pe mwana na eo bazo. Pourquoi pas balukela les sous? Est-ce que ebite ke baba pe makambo ya Congolité zo Suisse nga motema makasi. Baba Bena Katumbi Ndundu na 2006 Baba Bena Katumbi Ndundu est-ce que na Katanga auto za na bandundu na 2015 c'est Baba qui dit politique ya lelo comme ya ba jeune Katumbi aza jeune mona ne ba komi ko ambrier bato ce qui va écarter Katumbi qui na loi wana balbi qui no ce que vous a congolais des pères et des mères tout moi vous la candidat président de la République exact et ça nini est-ce que vous avez changé beaucoup les accords Moïse Katumbi va mususu bazate tozo a Lubumbashi à Moïse Katumbi na Lubumbashi à Jacques Kabula Katou différence ezali Donyekan lolo parce que Katumbi asala ba mabebe le pena baka asala baka tange pe mabebe le
na bana kotangela ba territoire ya prometa ka kosala bango bilona ndenge atika ma démissionnaire atika kosala la bango. N'est-ce pas que temps ça qui en fonction de Bondo ba qui parmi mes meilleurs gouverneurs ya Katanga. Ba za ba sentimentaliste. Ba sala ba sentiment na bango ba fanatique. Katumbi apekisa bato. Ba jeune garçon. Ba beta ba brique. Katumbi atie nani usine na ya fabrication ya brique. Mutu nyonso akende kosomba ba brique kuna. Oza journaliste. Kitana Lubumbashi na mikono yo koyeba makambo na zebisa. Douane ya Kasumbalesa. Kasumbalesa Zambi. Ba track ya Moïse Katumbi banda kofuta importer. Katumbi na habité lorsque moi mutu mususu azo ganga peut-être azo ebati. Selon vous, il ne mérite pas d'être président de la République. Il y a RDC. Nanini. Non, parce qu'il y a de père et de mère, mais par rapport, il y a... Aza incompétent. Par rapport à la gestion. Aza incompétent. Katumbi aza incompétent. Tozo ko ban émission qui est politique ya moko na lelo oyo moratoire moko ezali qui pesa mi pa chauffeur à la ville province ya Kinshasa pour une semaine ba déranger bango te sima grève oyo kota ki ba chauffeur ba sa ki grève na bango ko ba que ba lembi tracasserie routière biso stoyebi na Kinshasa ba hama ndenge ezala tracasserie ndé tracasserie mais récemment ministre intérieur a quitté qui pa longo le ba policier ujana okanisi ke le fait ya kolonga ba policier ujana ko pesa ba chauffeur moratoire tracasserie wana ekosi la to ekokita. Maman Naomi ya makambo mususu ba dirigeant na biso bazwa ba décision ba raison na kati. Zaka kala muki na tongo ka boya bandi koloba. O prendre ba décision réfléchir. Nana chaki ba ujana wana na balabala. Na ba avenue na biso na ba nzela principale route principale na biso. Nana chaki bango. Mais c'est pour que sa circulation routière est fiable. Ba PCR bazate. Lelo e bandaki koyeba na lisute. Nani aza policier simple nani aza na unité à PCR. Ndenge nazoya awa. Nakuti ba policier mususu na ba pense. Na mususu bazo benga soki mbasu soki nini wana. Na combien de retard pona ni? Pona biloko wana. Ce qui tracasserait si le ministre prend des décisions, on a bon ba mesure ya kochela ba roulage wana. Na moment nini ba koki kotelemisa mutu. Ba toi créer ba embouteillage wana eza bana. Chez bango. Et ba système wana ko sinya ko pikola ba nani. Ba plaque de matriculation ba mituka. Et si il faut le rappel que ba chauffeur à Kinshasa ba ça un problème de ce côté-là, il y a discipline. Parce que discipline est atteinte. Discipline des actes. Les actes c'est base de quoi? Lorsque l'État tient mukana mo, par exemple le contrôle technique. Est-ce que ça na mutu akenda na mutu kana yebo basala ngo contrôle technique ya ba PC mukanda? Exact. Ce qui vraiment que batu akenda na mitu kana bango bo basala bango ba contrôle technique ba biso ba mitu ka ba ikartaka. Ke o mérite le sous te ko tambola na nzela. Oza mopanzisa ngo kitaka na ba nzela nyoso mais au mona ka mitu ka muso lobi o vraiment pardon. Mais comment na bande ko na biso bazo matango ka bon parce que baza impossibilité ezali moya kufuta 1000 fois otala 1000 fois wana mama tembele mwa ndunda na poko mwa ngai mais va futa mwa 300 pour kumisa na ndako mwa 500 atikala na 500 place oyo bakoyebisa biso ke moni ba mituka tato sala ba contrôle technique ba mituka oyo ya mabe yango ba bisa biso. Sur le plan de transport et ville province de Kinshasa, il faut qu'on réfléchisse, il faut ça pour que la circulation est comme normale à Kinshasa. Tous à la naïveté, il y a PCR à Malam. Mais Boudjana Bazaï qui en a bolon libango. Boudjana Bazaï ba PCR. Il va ndako mona ba olata bilamba ba PCR. Et ane ti bagarre de république, je mona kateni na bango. Bajie. Monike oyo azagarre de république, oyo azagarre de république. Alors, bango siko nanzela tokoyeba bango ndengeni. Bazoe banate. Nani aza PCR, nani aza PCR te. Moni place mabe zote.
J'espère que mbela eyokami na bakonzi ya mboka ya République démocratique du Congo tozosala nyonso kaka mpona okomisa ya biso makanisi mpo mwana mboka nyonso esengeli atonga na makanisi na ye na baide na ye fo koyoka mpe mpona mboka na biso ekende liboso tolobela likambo etali recensement. Est-ce que c'est opportun de le faire maintenant? Non. Non, pourquoi justifiez-vous? Parce que on t'a évité nombre de c'est pas possible. Mboka ye baté nombre ni bozali, ba carte d'identité zate to estimaraka. Baba 80 millions apparemment ils a sur 80 millions et déjà ba 100 to leki déjà 90 millions to zo ki na ba 100 kuna to leki. Mama Naomi. Ndengo ye awa. Ndengo tindako oye na musala na yobu. Ezana ba mama mususu. Na minito azana bilanga aoluka koma akoya kolesa bana na ye na ndako na moma oyo eza na ba jeune garçon mususu bauti na bakomine na bango neti bato ya changu bato ya kote ya monga fula bato ya kote ya ipene balongwe kuna po baya na ville koluka mbongo akozonga peut-être na 5000 oyo bisaike vanda na ndako parce que tozoa kosala ba recensement na ça suffit partout dans le monde. Mais na moment nini nata nini pourquoi pas chez nous? Na moment nini pe nata nini lorsque congolais zo la ngano nzala zo defa lipa oyo ambuyele makamba ba recensement c'est pourquoi bisa ke lungwa bana kashi ne apamba bakomi koteka ngo so desa mutu po ala tango problème mais bisa ke vanda parce que to koleka na venir na bino to sala recensement. Mais on les a plus problème il y a changement de mentalité parce que kashi ne za pour no battre la yo moko. Pour comprendre que obike na mboka na biso oyo avant to ba prendre ba décision pas ba dirigeant batalaka na mi se rappeler ta na kota na G1 na référent Kim Jacques Njoli le professeur Jacques Njoli ya droit constitutionnel à lobby moni na Congo to na ba loi mususu soki ba lobby ba appliquer yango awe mboko oyo bato mususu bakozanga ta bana otambola mais il faut ki batali milliers tozali batali ndenge social ba congolais ali comportement ba congolais ali batiango na légèreté avant tout ba décision wana congolais zana na kanda ya ba carte visa ou batu bazozo la mbongo ya l'état ka bo dans les pamba dans les vides dans les néants azana na kanda nango congolais azana kanda oyo 500 jipe ya ba député ole bosombela eta bato musoni na bamboliongo na ba kwise soki na banini boyela ye na kati ya mboka na yeba ate asomba ngo na mosher mais bino bosombele ba député bayaka baza déjà na ba jipe bobaki sele bango lisu ba jipe na ba jipe o bazana depuis la côté législature on ba pesi bango te d'habitude ba pesi législature nyonso peut-être on va quitter la beauté système ya labo lorsque bobeti biso bobi to pesi biro bo o comprendre te FCC ba moto lorsque vous mettez dans système à carte visa pas bango monsieur le bino mutuka magamo carte visa ko ka ngoli susu tosi ces émissions déjà bazo signaler ngai temps et comme mokie tosi ces émissions na biso na ka ya ba justice ya mboka na biso depuis un certain temps toujours ka IGF a payé rapport oyo musala nezo sala malamu kasi ezana batu mususu baza viser ngezo loba mako bazo viser tel camp politique tel autre quand au moins récemment ex premier ministre Matata Ponyo Kozala a demandé plusieurs fois plus de 4 fois na Sénat pour lever ba immunité na mais une fois ba lever ba immunité na ya kena na cour conditionnelle pour asamba ba PCI résident surveillé un jour après ba longoli yango soit disant que dossier est vide likanisi na ezani justice na biso a se soumettre toujours et pas moment na politique. Maman ya justice à Congo est politique. Vous imaginez gouverneur ya Tanganyika Zoé Kabila parce que c'est longwa. OK. Ba bengisi pas VPM na Kinshasa aye lorsqu'azo sur la VPM motion de censure ebimi pétition 13 députés va signer gouverneur akoy. Gouverneur ya Sengi et pas ya VPM tikana kende ko pesa ba moyen de défense na ngai côté kuna
babengi singa yo boy mutu akwei baya boy na cour constitutionnelle ba confirmer kaya gouverneur ya Mai-Ndombe les mêmes VPM abengi si gouverneur na Kinshasa le même système bakwei siye. Mais VPM tente après ça qui est ba député na. Mais comment c'est peut-il que ba député on a ni VPM azo boya te lorsque bengi si gouverneur yao amoni ke kambo uti na province na ye to mona ki fati na France lorsque amoni ke makambo ya ba nani éruption volcanique wana tai bandi habite na kotika bana nanga ba souffrite a uti France asali nini aye tali kambo déjà na province na ye yende papa ya bana wana bazakunya mais voit que ndapesa ba moyen de défense na ye comment VPM azo boyaka okiko se rappeler dossier bana mbilinga na kati ya mboka na biso ya premier ministre Pepe Ilunga hein et banda na système yo mission de service na Lubumbashi ordonnance ebimi kende mission de service à Kei mutu na mission de service ordonnance ebimi au lieu azonga aya signé yango bino bolobi no ministre atité la kosala nini akosigné pasi mabe banda ngwana toye na kaya gouverneur à Lolaba dans ce cas là atika a délégué pouvoir ndambu na ministre atika l'identité na bien maman na ami oza mopanzi sango nazo meka ta lobi nkambo ya justice nazo analyser na ofungola baka pona toya na sijio tuko bimisi. OK Wapi Richard Mouyej Mangezmans na top 10 ya ba gouverneur top 10 ya ba gouverneur depuis Fatia azwa mandat comme président de la République premier azalaki nani c'est Richard Mouyej. Combien de fois wakomisi ya lelo Richard Mouyej compte à rendre aza wapi mutu akenda félicite asengi vacances ya un mois mpona bakendeki azoprendre baswe na ye kosilisa depo aya IGF depo ebengisa ye na Kinshasa ti lelo suite mpe yango toyebi yango te. Vous imaginez mutu oyo alobi ke ngai nazongi na Congo mpona nakende koaffronter justice aye basengi baaleve immunité na ye nasala émission moko mama na omi naloba Matata Ponyo bakotikalaka jamais koaleve immunité na ye pa basénateur bandeko bajournaliste mosusu babandaki kotia temi na bisi bango te bobosana te ke Matata Ponyo ta azalaki premier ministre ya économie moni ndenge azalaki ministre ya finance pardon ministre ya finance oui premier ministre ya finance pas tozalaki na ministre délégué ya finance tozalaki na ministre ya finance te pas Matata Ponyo premier ministre ya finance après na ministre délégué ya finance wana à l'époque nani vice premier ministre Mukoko Samba ministre ya budget ta ozolinga ba lever immunité ya Matata Ponyo kobosana te ke José Makila azalaki na transport agent babi kobosana te ke Denis Kamba azalaki gouverneur ya Kasai soki oriental ministre ya sport ana babi kobosana te ke André Kimbuta azalaki gouverneur de la ville ba problème na ba problème kobosana te ke Bahati Lukwebo azalaki ministre ya économie problème kobosana te ke Boshaba azalaki ministre affaires intérieures problème parce que bayebi ke soki tolongoli Matata akei ekozala tour na nga Kimbuta ekozala tour ya José Makila bakolongola ye te Bahati akobanga tangi président ya Sénat ebi ke ngai mpe osala nini kozongela ngai moni système baye kokosa biso ake baleve immunité na ye po bakosi bakongole bakosi biso o baleve immunité na ye po take résultat nini ebimi mais quand même faire face à la justice c'est ça qui est le plus important. Justice ni justice est compétent pour biso ba épreuve lorsque politique est justice c'est ça la boya sali ti lelo justice ya Congo se soumettre pas maman na politique awo chokola ka mai
Mon état toza ba bébé ba memi na makolo na Benoît ba osoko mai kende sala bo bébé okolia te. 2 jours après Aza lavé dossier vide Bukangalonzo dossier te nous l'école dossier te tokomi ya suka émission qui politique ya mokona lelo tozo chité mais toro lobela likambo ezo nyoko la population quinoise likambo a baisse de prix ya ba produit depuis ministre économie alakaki alobi on a conseil de ministre kasi kino lelo récemment akutana kina ba importateur alobi que après c'est 48 heures pour biloko ekita makanisi na yo ça le lot parce que bazo ba décision bazo rendre compte tema kama ba osala oza nano na oza tana eloko moko te oza na biloko akolia te na ndako na yo mais ozoloba na vazi akitisela yo biloko avant ministre économie à prendre ba décision wana balingaki bazongisa société oyo ebandaki kokende kosomba bambisi na Namibie soki na Libye soki wapi pona ekenda kosomba bambisi société wana olia baso Ogamani oyo omoni Ogamani wana ndeba ngaba bazwa mbongo basombaki ba jeep omoni mbongo basombaki ba jeep wana ndemo banya bapesa Ogamani ake kosomba mbisi aye na ngona Congo bakitisi yango prix lorsque gala alikaki aboya vous imaginez kitenge Yesu ndenge aliaka déjà ba mbongo ba pourcentage na yo wana oyo pekisa yo zana eloko te ako za ba décision sala bombalano ya yo lorsque yakomi mona ke yakomi ko chité biloko na yezo so mama lisuute akolanda yo sikoyo. Mais n'est-ce pas rôle ya ministère économique au fixer ba prix na mboka pour que nyo setambola na ordre mais il fallait nano amekana no ko analyser biloko azo sala mama na surtout que sur terrain azuba élément aye atalisi ala mais pour nani te pas na bien pour bazongisa Ogamani ese nani fachi ya moko abima kende kuna po kende kusoma mbisa ya nango ibongo mbongo kende kusoma mitu kandeza laki mbongo bazo ba $50,000 na ba carte visa ndeza laki ezalaka mais oya ko bimisa suki ba 27 millions wana ke bakende kozwa ba kende kusoma biloko pona ba congolais ba se retrouver bozo kanisa ngote apo mwana na ulinga ka mingi teke to betela masolo pona ba baisse de prix ya ba biloko akolia toza na fleuve Congo toana lac Tanganyika toana lac Kivu soki na lac Edouard vous imaginez to beta masolo biloko yo taka libanda on est bon ba bokanisa ataki tozo kende kosoma ba bateau de pêche na biso to tia nano ata des bateaux de pêche na niveau ya Tanganyika bateau de pêche mibale mususu na niveau ya fleuve Congo pona ke ba congolais ba vivre malamu. Mais n'est-ce pas que ça en attendant baloba que mieux vaut un prend que deux tu auras. Mais bon en attendant mbongo akosomba mituka ndeza laki en attendant te ba $50,000 par mois ndeza laki en attendant te ndebi makambala moko. Tokomi na suka kindoki politique lelo tozaki na confrère héritier Ilunga moko ya bapandi sango ya République démocratique du Congo bolandi pe hasard radical bon bato baloba que ça pessimiste hein ozondima ki makambo échanger avant 2023 comment makambo échanger vrai ou faux mais c'est possible. C'est possible, oui, mboka na biso kotika la ka boete. Fatia ele biso basoti muto kabila ele biso ba parceller. Ba parceller wana. Et si li yepeta kolonga mususu ya ko sala mu ko tia biloko na yo alingi c'est Congo c'est biloko bon. Donc ça d'accord que muto muto ça part na ye. Oui. Mais ma beza ne ti yo na moni ne ti na changer wana. So tali ba mbongo ilingi bima po ba bongo ça changer. Fachi muto apesi yo conseil wana tika. Babongisa ngo wana bacha soki ba pavé wana ici litika ko boko wana ka bongo parce que ko changer teke mubutu nde mutabongisa ko ba fachi nde mutasala eloko wana ko simana ngote ya créé oyaye te ya créé te ba tsala ngo ka bongo moi petit moi nini ba arranger kaka ke taka kino linga moi tof moi nini ake wana kangi moi tof silika wana tika ba mbongo wana ye na momo batu wa souffrir
toluka banzela nini bato bakomisa biloko na bandundu ville wana po ya komana Kinshasa nzela ekomisa biloko na mbandaka mutu akena mutu kakuna bimisi biloko aye nango na kina wa tena goma ba oui ma décho za mon cher mais ok koko masipona Kinshasa na lulengi ni mon siko 27 millions ebimi pona ekende kosomba bajipe ba député baliaka bambo n'est-ce pas leur droit nani yani namusala ni basala ya bapongi législative nyon ce soir kango na moment nini deuxième ne bandeli au moins ne bandeli ya mandat siko tokomi na bandeli tokomi déjà na katikati tokomi na katikati parce que bazwa ki on tene bandeli mama na crise ya coronavirus toza nango bino bolobi ke mboka na biso eza na nani ni toana mbongo te parce toana corona hein et bon mbongo suma mitu ka bozeli yango wapi Kindoki politique à mon collègue Sili dans le mot de la fin non. Merci quand on bengi singa na émission na Kindoki na politique. À la prochaine. Et baké naza pour loi ya Tchani. Na soutenir loi wana. Mais ba meka commission a PAJ ba meka mpe ko tailler yango na niveau ya ba tailler yango malamu. Hein? Ba tailler yango surtout la côté on a lobi mabe nango. Ba mekanano ko arranger wana mina ko sisa émission na yo te na loba eloko wana te to ko kiko pesa Claude Makelele avantage te ou muto aboyaki nationalité na biso azui nationalité ya bapaya pe azo défendre mboka bapaya na muto aboyi nationalité ya papa na ye azo ya ko défendre mboka na biso membolobi oyo aza avantagé ou aza moins avantagé parce que azana papa na maman mais ça change déjà nationalité ceux qui vont be écarter bango nyoso mibali n'est-ce pas que vouloir une chose et son contraire na habite Kindoki politique alelo esili tokutani mikolezali koya na ipsa bino tango nyoso tolongo ya ignorance pe tolinga mboka na biso République démocratique du Congo pe kimia na mabota na bino merci l'équipe technique pe merci na ba nyonso balanda ki biso merci nya papa héritier andima ko na biso bo continue ko komela biso na page na biso nyonso Congo mpila pe na numéro ezali justement affiché na bas ya écran na yo continuer bolanda biso partout dans le monde na linga bino mingi so bino te to sa mosala te to za elongo en tout cas tokutani lobby ciao.